Non, mais jusqu'ici, vous avez triché un peu car vos applaudissements n'ont pas été sincères. Applaudissez encore très fort. Je crois que l'orchestre méritait exactement ça. Mais un sage disait, il faut rire quand il est temps de peur de mourir sans avoir ri. C'est pourquoi nous allons encore rire une fois de plus avec les Mangobo. C'est ma vis-à-vis. Pagaille. Ikambalizalia walala okaba maninge nelambayo elambayo linkoloka moto na bosembo l'homme de la justice nakosa procès na procès mibale poloka baponinge na justice moko international naza kosambisa na monoko nyonso même francophone anglophone lingalophone nyonso naza kosambisa bato bongo naza na procès mibale na kosambisa lelo bato naza procès moko ya kosakana nango te procès ya liboso ezali procès na citoyen Monzali présentez-vous devant la barre. Bon, citoyen Monzali, on est en procès. Comment d'ailleurs citoyen Monzali, né à Kimpangu, 104 ans, état civil d'ailleurs, marié.
homme de plusieurs enfants. Profession na yo. Ozali satinaire. Bon. Procès na yo, ezali procès na sorcellerie. C'est la déclaration na yo liboso. Mama ya 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 comment repérer respiration, comment repérer l'inspiration de composer le PV forfaitaire. Alors, il y a un modèle qui est maté. Ndenge ni batale li PV boy. Na moni makambo na yo ezemi nondomi. Okozonga na boloko kope mata sanga misato, ubia sanga mibale bata makambo no. Soko yebaki koloba mbele to sisi makambo na yo. Mais loko yebi koloba te, moye to continuer makambo na yo yalité. Po yebi koloba te. Soko yebaki te explicatif na langue moke, ça va. Mais loko zedu moye te. Te papa na yebi koloba mo amukana. Na lobia, citoyen, oyebi koloba. Na meka akakuluba mo amuke. Mais sinon, nazadi baba penza. Mais Narabia, yo oyebi koloba. Oyebi koloba po nani okosala levé de rideau ya lokuta na dilema. Bon, liboso tokotuna yo. Po, yo moko yebi ndenge ezali kosala bageste po na greffier ezali crédit. Bon, ozali ndoki. Balobi na yo, na preve na yo ozali ndoki. Ozali kondima kozali na ndoki. Ndoki nangayi papa na kuki kuwanga nango te. Famidi mobimba bayebi ngane zadi kadya mpemba munene. Ndoka yo zali ndoki. Na matanga kutu na kenda akate. Bon. Le prévenu vient d'affirmer et accorde son pouvoir de sorcellerie. Bon. Yo balobi na yo bafundi ya waliaki mwana na yo. Ozeko ni waliaki mwana na yo. Mwana ngupe azadi ya motu te, yangayi moko. Mais oliaki yo yebita za moto ya leta. Motu ya leta? Mwana nangayi moko na buti ya tena diye. Dikamunini yoko kutianga panzi moto. Mais ole pona mobeko na leta na code pénal toze koloba boy. Soko bomi molimo na moto. Il faut futa pena molimo na yo. Loka yo le moto wana. Pona code pénal balobi te soko bomi moto babomi yo. Mais yo bomi te ole. Mais infraction na yo est condamnable. Puisque l'infraction est homonyme de la condamnation. Et quand on est à la homonyme, pas condamné yo, odali condamné à mort. Mwana nangayi moko, atana diye, etadiyo. Narobi okufuta molimo na mwana. Lokola bomi molimo na moto, il faut futa molimo ya moto. Tela bino makambo na bino ndengi nini boy. Oyo lukuna mwana nangaza na Brazzaville. Oyo dimonka yo abuti kutonga hoteli siko. Na dingi kudia ye. Soki na diye disusu kuzana ngama. Narobi ya, ozali na boya kokamata moto yo condamnation, condamné à mort. Te papa pardonne ngaye. Cela n'a signé non. Te mwana nangayi moko. Condamné à mort. Procès n'a mis parlé. Procès n'a citoyen Mangobo. Présentez-vous devant là-bas. Citoyen Mangobo, déboutez-vous devant la balle bien. Citoyen Mangobo, né à Kasongolunda, état civil marié, profession na yo boy. Ngana état civil nanga naza marié, naza ex-militaire. Mais basé sur la profession na yo ze boy. Vous avez commenté dans l'identité na yo mobile. Si vous avez comme na tango ya kozamba. Ba vous avez na courage ya kozamba. Nini yo yebi makambo nanga nyoza. Évitez na magistrat pour procurer nanga si putain réalité. Donc les magistrats na magistrat bazaka ndenge moko. Vous avez na courage ya kozamba. Oui, chef. Déboutez-vous. Bon, on commande à kozamba liboso. Makambo na yo ze po na moyibi oyibaki pe na patron na yo. Oyibaki liboso télévision.
disparition na ventilateur nsima nango scène musicale oza koyeba makambo wana nga liboso nasamba ifo avoka na ngai apona naza na avoka oza na avoka Avocat. benga avoka na yo débouté devant avoka yokakete Machito avocat, présentez-vous dans la. soki naloba tala mutu Je m'appelle Maître Ngalule Pendake wa Bibashimaki Bambwen. Nasali d'études universitaires Nangai. J'ai commencé d'abord au campus de Tiensans. J'ai traversé le pôle Malébo. Je suis allé à Mariangouab. Je suis allé au Bruxelles. Au Grande-Bretagne. Je suis allé défendre les droits de l'homme aux États-Unis. J'ai étudié avec le maître Chibasu Ilom. J'ai étudié avec le maître Kabengele Wakasa. J'ai étudié avec le maître, n'oubliez pas surtout que maître Yokafi, mon voisin de l'école. yoka la biographie kreba Citoyen avocat, même présentation. Citoyen avocat, même ta présentation, dès que ça arrive, faut banga mon côté. Bon, on a bien qu'on a télévision, on a qu'on a Citoyen. Télévision, elle a disparu, on a besoin qu'il y a un mot. Hein? Bon, mon collègue, il y a un bungaki. Personne n'a applaudi toi, non? mokolo biloke Personne n'a applaudi. Il y a mon collègue, bungaki. mokolo biloke ebungaki nga nazalaki na kale te na longwe wana biso toke na epai nani po na buni ya kuna na kote ya sefa wana oyo na nganda sefa na buni toza komela ngai balabala basitu tukuna tolongwe wana tokati brasa tokei ngai Aris Edmond Kai Mangolisha tokena esangami lete kune pa bopaka Nairobi, yoka na nazalaki te yoka na tuna yo. Télévision est disparu, yo moto joki yango. télévision Yo moto joki yango. naloba nini Citoyen juge, dans cette histoire, mon client ne connaît rien. Mais citoyen avocat, fais-toi l'avocat de l'homme, ne fais pas l'avocat des fruits. Sinon tu seras mangeable. Ne fais pas l'embouteillage au cinéma. Bon, va-tu la terre, ne monte na yo. Ne patron na yo, ne monte joki yango. sino nga mpenza chef nazondima nga nazwaki esalari me avoka alingi te nani Bon, ton unité est pas ici, le musical est allé. Nous voulons savoir où est cassé les provisions volées. C'est le musical est allé. nga nakokoyeba te avoka me naloba nini Dans cette histoire, citoyen juge, hein, mon client ne connaît rien. Mais on n'est pas na bata motindo yongo ya. Bata motindo na binenge na bangote na kosuka na binenge nini. Bana zako tu na yabo zako sanga mbutia sana sisema ndenge nini. te citoyen juge nga naza na problème me avoka alingi te Citoyen avocat. Citoyen avocat yoka na pesa yo conseil. Soki omoni moto obengi ye mpo na sisema, il faut kobenda moto wana litoi obendi ye litoi mpo ayoka malamu. Liboso ya boyebisi sango nde toleki na maimaso toyebisi bino. Babengi na yo, bayebisi na yo te kuna Aristotle location. Babengi na yo kuna na Wenze Brazzaville. Ya koyebisa te mituka mi ya pombe ya bisa bonge. Bayebo ba yamba li sapa. Mwano yo aketa akoti zamba. Ma. Akoti jamba matiti c'est même c'est mais moi ya lobité jabolo bimi ouais ko ça nini buka malombo buka malombo l'avocat bano bolingo nzoka ndeko botondi bayibanso bakuto kosalisa emission ye mbayisa pe nzeli na lowa nzoka ndeso yo emission tokopesa mbangu na moninga kwebeki mpele pote koyebisa baninga olokota la lipase. Mais soko bengi ko beki mpele fe benga be kuduro. Amis conducteurs, au volant, la vie, c'est la vie, c'est votre Bientôt
journal en ayant notre sommet. Pour notre sommet, aujourd'hui, nouvelle du monde, accrochage entre Iran et Irak, nouvelle d'Afrique, la visite du Premier ministre ivoirien à Kinshasa et au mois de mai prochain. Pour nos nouvelles sportives, bientôt, nous allons l'appeler Kabbalah Monamboui, avec le retour triomphal de nos voyantes léopards à Kinshasa. Sur ce, c'était bien notre journal et le sommet par Kipolongo Mokambilo. Maître, le rôle est tout vraiment maître. Le lot aux ala qui maître en droit, à partir de maintenant qui devient hectomètre en droit. Suivez maître. Bien, soyez gentils, soyez gentils. Je crois qu'une fois de plus, c'est mérité. Vous allez applaudir très fort ces jeunes gens qui ont réussi d'une manière assez fracassante leur rentrée sur scène. Ces jeunes gens qu'on appelle les Mangobo. Maintenant, c'est l'ambiance tous azimuts qui reprend avec l'orchestre Viva la Musica dans une très belle chanson Nana et fille de Maraï. Mama teo ngai na polise yo oela linga ibile na loboko na yo ya mwasi pena o ya mobali ngai na tonda na sewa efio ngai na lalisa lao nana efio ngai na kufa boye na kosela mama teo ngai na polise yo oela linga ibile na loboko na yo ya mwasi pena o ya mobali ngai na tonda na sewa esika moto aweyo basekaka te moto akufi na zala bino botyembonga basekaka boye te okale komiseki akasangwa mawa na lili esika moto aweyo basekaka te moto akufi na zala bino botyembonga basekaka boye te okale komiseki
nakotala se yo na kitoko na yo lokolo lobaka nanga na bipesi solo na motema Sheria samwaona nakati na bino na ponana nyo obengeranga robera obengeranga silba obengeranga marise obengeranga servo sekanda obengeranga bebe moka obengeranga metre chalet oya mela kangai nana efio bolingo oya mela kangai sheria samwaona nakati na bino na lingana ye obengeranga adios alemba obengeranga
koyambelaka ngai sheri ya sangwa o na wie Tout d'abord, forme oyo. Griffe n'a noté, mais forme oyo, les années 30. Les années 30. Alors, Griffe n'a moi, Giorgio Armani. Giorgio. J'ai vérifié, viens vérifier. Un seul. C'est sérieux, je crois, oui. C'est écrit. C'est écrit quoi? Il n'a pas lu, il n'a pas bien lu là. Qu'est-ce qu'il a dit? Giorgio Armando. C'est écrit Armando là? Giorgio Armani. Croco, Jimmy Weston, Chaussette, Jacquard, la blouse, mais elle est en soie sauvage. Ceinture, Pierre Balmain. yokangai mobali na yo nakobelela yo na kati ya tour efele bisengo
Kipushi, Likasi, Kolwezi. Jambo yenu. Habari gani? Asante sana. Est-ce que le la boyaki a aussi boliaki? Ah, boliaki hein? Bantu ya Lubumbashi, est-ce que mulisha Baemba, mulisha kula? Beef, takle. Dido senga na ye komi bonza na yo ge yambanga ye na ye o mboka yo yambanga mo ya o Dido senga na mona kio na verse nango bozenga lokola bebe madiongo Dido o beta kinga lokola nkake na motema na tumi balo biosali Parisien oya kipena Asiri nanga kuime Yaka ese fote nanga